mbote mingi bandeko baso bazwami na nzela ya Parco TV toyeli susu na nzela ya Parco TV bobo meseni ko pesa bino basango na lokota ya Lingala journal télévisé oyo le kakabongo na ndeko na bino libita libongo ebokatu mainda tu mpona basango ya mboka Congo boye bate senkoto ingomba ya banganga nzambe bambwate le pacto bapesi lisusu mesonore mbanda zambo kwa tumba raison na maso ya lobaki likolo na classe politique congolaise mpe na zonga ya makambo bazali komungisa na ba élite congolaise eloko moko ezali penza ko bongama tunati zokande la senkoto lingomba ya banganga nzambe babiangami penza kuna na conseil de sécurité na mboka Amerika mpona komeka kotalisa to kopesa lumière na potopoto nyonso ezali koleka likolo na ba classe politique congolaise lelo lisusu ntoma ya senkoto molobeli ya seko alobi pe a confirmer na miso na bato nyonso te na kati na mboka Congo institution moko te lelo ezali valable mpo ekonza Congo pamba te mboka lelo ezali penza na illégitimité monene moto moko te azali na mpifo to azali na power ya kotambusa lisusu mboka Congo. Rapport ya misato oyo l'Amérique auti ko bimisa lisusu na département na bango ya Amerika balobi te violation penza makasi oyo ezali komona na penza na poasa na kati na mboka Congo na makambo tali droit de l'homme ezali penza komata se komata. Vatican epai ya zwami azali obe kobeta nsete mpona koisole davantage tata oyo tozali kobenga na kombo ya Kabila Nzokande kombo ne ya solo ezali Hippolyte Kanambe papa azali kosala mosala monene mpo te baisole tata oyo na communauté internationale nyonso mpona mabe to mambi oyo azali kosala na mboka Congo. Na kobenda no ezwami bongo entre papa wa Yambo pe Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Nzokande moto oyo atalaka makambo ya Congo na kombo ya Paul Kagame akweyaki bongo kuna na mboka Vatican et tokoyeba mpona nini koya na ye mbangu na mboka Vatican tokolobelango na molai lisusu kobendana na makambo tali nzoto ya mowei kondo Tshisekedi wa mulumba boyeba te makambo ezali bekobima ndenge na ndenge na molali lisusu tokobeta nsete likolo ya saga oyo ezali kobengisa penza bato moto pasi mpona kobungama to kobungisama ya Mese Tshisekedi wa mulumba lisusu ne mwanda nsemi oyo azali parlementaire na titre na ye ya parlementaire Nzokande bato oyo bavai na mboka Congo bazali même kotosa te kopesa respecte na immunité parlementaire na ye mpe na ba réseaux sociaux mikolo milekaki bato balobaki makambo ya ndenge na ndenge boyebi te na réseaux sociaux kolia mpe komela ezalaka kuna boire mpe a manger balobaki ke tata oyo azwi liberté Nzokande azali toujours kuna na kati na selemba oto na makala tokoya lisusu na molai mpona kotalisa bino ndenge nini ti sikoyo azali kuna na makala lokuta mpe bosoto ya mosala oyo tata oyo bazali kobenga Léon ne malembalemba oyo ayaki nango mpona kolinga kobebisa lokumu ya missionnaire mbanda zambo kwa tumba Nzokande diaspora congolaise mobimba etelemaki likolo na ye mpona koatake mpe koloba nyonso pamba te missionnaire mbanda zambo kwa tumba eyebani na libanda pe na kati na mboka te missionnaire azali komunda komba ya solo pe komba oyo héros national Emery Lumumba atikaki me tata oyo po azwaki kaniaka alingi apakola bosoto likolo ya missionnaire mbanda zambo kwa tumba tokolobela yango na molai tokolobela lisusu makambo tali maponami kuna na este ya Congo ndenge nini bapreve ezali komonana ndenge nini bazali kozwa barwandais na bamikanda ya bacongolais Hippolyte Kanambe azali deja kolengela fraude na este ya Congo na bandi bapreve ezali tokobeka lisusu kobeta nsete mpona makambo tali ya enrôlement ndenge nini mikanda ya bana mboka Congo ezwami na maboko ya barwandais
Et donc on y est comme bon enlèvement au lieu de ça ma penza na kati mboka Congo surtout les colons na Grand Kassai to ko mekali susu ko beta c'était penza likolo ya série ya enlèvement to ko lobela su bongo makele na makila oyo to lobaka ta on sur les minéraux du sang na kati mboka Congo ndenge nini penza e mati pe babadi ko lobela yango zokande une chaîne télévisée ya mboka Amerika mikoleka qui a dévoilé qui ba secret belé likolo na ba multinationale oyo bazali complice na gouvernement ya mboka Congo to mettre cédé likolo na bakamboma songwana zokande lisusu Union européenne akamataki mikano likolo na makele oyo ya mboka Congo alobi bibeko wana penza mpona koencadre makambo etali makele likolo na ba multinationale mpona kotia bango motambo mais ezali mape mpasi zokande décision to mibeko oyo bakamati balobi ekobanda mbongo to ebanda kotambola te na 2021 yango tokobeta lisusu c'était pourquoi vraiment mobeko oyo ezala penza applicable ti na 2021 Corée du Nord auti kolonga penza examen to mosala monene mpona komatisa bimbongolo ematala likolo misile ekei penza molai mingi batoni sekopamba te misili wana ekei trajectoire monene pene na kokwea na mboka Chine pe Japon pe lisusu na zonga ya côte ya Amerika na côte ouest ya Amerika zokande eningisaki sopo penza ya bakonzi ya Amerika et surtout moko ya bakonzi ya Amerika azwambaki bongo na mboka Chine mpona masolo kasi sopo na ebamaki tokomeka kokende penza na molai zokande ya pareko ya Afrique du Sud Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo oyo ezwami bongo na mboka Afrique du Sud Afrika na ngele basalaki penza mominuto magnifique monene liboso na ambassade ya Belgique pamba te bango bazali moko ya pays européenne bakendaki kotika memo mpe balobaki makambo ya mboka Congo tokoya penza na molai apareko lisusu mpo tozali na basango ya apareko Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo oyo ezwami bongo na mboka Belgique mpe mokili mobimba bazali na molulu monene na date ya le 8 elongo na barésistant congolais nyonso oyo bazwami na libanda ya mboka Congo na Europe précisément mokolo ya le 8 avril kotambola mpe bakokende ti na siège ya communauté européenne mpona kopesa memo mpona massacre ezali koleka na mboka Congo mpe kodénonce génocide oyo tozali kobenga génocide oublié tokoya président na molai mpona kotalisa bino nini bazali kolengela tolobaki bapesi lisusu Monsieur Honoré Ngwanda raison na manso alobaki pamba te lelo lisusu Senko batoma ya Senko batomboli mongongo na manso oyo Monsieur Honoré azali koloba bandeko boyeba te na bandeko baso bakendeki na nzela ya dialogue to na accord ya Saint-Sylvestre nde bazali kobenga yango malonga bazali te kobenda na eleki pamba te mikolo mileki toyoki na nzela ya ba réseaux sociaux secrétaire général ya IDPS auti ko beta porte to ko kanga lupango to porte na loma nyonso alobi ya bimi na bosamboli oyo ezali koleka kuna na nsima na yango lisusu tolandaki ntoma ya Senko ye penza alobi liboso na presse alobi mawa mpe pasi mpona bandeko bazali kobenga élite congolaise nzokande élite ezali te élite azali kotala be libumu mpe famille na ye mpe bandeko na ye wana nyonso ezali kotalisa te maloba oyo Monsieur Honoré Ngwanda aza moko atumba alobaki lelo bandeko na biso oyo tozali kobenga banganga nzambe bango mpe balandi maloba ya Monsieur Honoré Ngwanda zamboko atumba nzokande batata bamama bandeko soki totali lelo oyo Senko akangami obe na nzela oyo ya koluka solution azali koloba makambo ya malamu me akatisi penza nano ligne rouge te po alobela bakongolais bosolo po ti lelo Senko azali kolinga kobenga bakongolais bakenda makambo etali dialogue epai azali koloba elite azali kotala belibubu na ye mpe famille na ye epai mosusu azali kobenga peuple aya bakenda na makambo etali
dialogue pe azali kolobate na Congo tozali na problème social na ba élection zokande batata ba bandeko zokande azali ko affluer to azali ko kotsa peuple na biso toujours na kati na potopoto likambo ezali epai mosusu mais bandeko a Senko bazali kotala epai mosusu yango biso tozali kosenga bana mboka Congo batala esika penza likambo ezali pamba te batia mitema te na classe politique congolaise pour kuna solution ekobima te malunga mazali kuna te yango tozali kosenga bakongoli nyonso barésistant tozala esika moko lokola moto moko po to rejeter nyonso oyo bazali kobuba to bazali kokosa bana ya mboka Congo. Kobengama ya Senko na mikili na Amerika zokande conseil de sécurité ya oni abengaki ba ntoma ya Senko po ba ya ko clairer lumière na makambo oyo ezali koleka na mboka Congo pa bate bango bazali lokola ba médiateur bazali kosala mosala po ba yebisa bango penza nini ezali koleka na kati na mboka Congo nzokande bandeko na nzela ya ndeko na biso Marcel Utembi ozali monseigneur ya lobaki penza na poisate lelo na kati na mboka Congo mboka ezali lisusu ba institution ezali lisusu vraiment na maboko na bato oyo basengeli bazala te c'est-à-dire bato bazali légitimité zokande banso bavandi wana alobi ba institution nyonso président de la république parlement partout bazali lelo illégal zokande lisusu tata oyo monseigneur Utembi ba congolais ebele bazali kobanza bazali kozela babi lokola azali kuna lelo akoloba penza makambo ya solo oyo ezali koleka na mboka Congo et surtout makambo ya classe politique congolaise pamba te classe politique congolaise bazali kotala pasi ya peuple te bazali kotala epai mosusu ba congolais batiaki motema pe bazali kozela te ba réponse to makambo oyo ndeko na biso ya koloba ekokisama na situation ezali koleka na mboka et surtout que mboka ezali na maboko ya bapaya mboka ezali na occupation mais zokande ndeko na biso papa na biso Marcel Utembi na occasion na nyonso ya raté pamba te alobi penza makambo ya bosolo te opasi oyo peuple congolais azali ko subir lelo na mboka Congo na mobembo na ye wana makambo ya ute koloba penza ezalaki penza vraiment mitigé nde na utu koloba bana ya Congo totia na motema mayele na biso ke Congo esiki ekomi ekobima makaka na biso moko peuple congolais lisusu papa wayambo François ezalaki te aya na mboka Congo kasi autei ko anile mobembo na ye mpona koya na mboka Congo mpe alasaki liloba moko oyo penza ezali kopesa pasi pe mwawa alobi penza na koyi kokoma Congo te pamba te Kabila ça ne va pas c'est-à-dire makambo wana nyonso ezali penza kotalisa combien même papa ya yambo amoni ke mboka oyo esi ekoti mobulu pe lelo Senko azali komona te mboka oyo ekoki penza kovanda lisusu na bato oyo bavali konyokola peuple te lelo bandeko bana Congo ndenge touti koloba peuple congolais azali kozela Senko akatisa ligne rouge po aloba bosolo kasi Senko azali kotambola na hypocrisie mingi bakanisaki te lokola lelo bauti na conseil de sécurité de l'ONU esika bato oyo bazali kotinda ba marionnette na bango na mboka Congo bakolobela bango bosembo pe bakotalisa bango ke bato oyo bino botindi na mboka Congo to ba proxy na bino botindi na mboka Congo bazali koboma pe bazali penza kopesa pasi na mboka bato bele bazelaki eloko moko ya ndenge wana ndenge na utuluba bino Senko ye azali kobina na ndenge mosusu batata ma bandeko beyoka liloba na ye alobi lelo ndenge tozali koloba boye pouvoir na Congo ezali na kati na balabala wana ezalaki bongo déclaration ya président ya Senko pour na kolakisa biso batata ma bandeko biso bo bana Congo to responsabilité parce que bango bazo comme président na moboko na likambo te bazo beta cette président esika président likambo vanité esika imposteur avani esika te mboka ezala ba Rwandais to na occupation kuna bazali ko betela yango CTT alors bandeko na mobembo na ye boye bate peuple congolais penza azalaki desi pamba te basatandaki te akoloba bosembo po akomi face à face na bato oyo bazali kokanga makambo na kati na mokili mpe bato wana bango to batie ba marionnette to badendo ya farce oyo bazali konyokola biso kuna na mboka Congo
na ba rapport musu ute ko biba bongo toujours dans zela ya département d'état ya Amerika ba ute ko dénoncer ndi to ba na bino ba violation minene no pesa moto yo azali ko sala ipodi kanambe na mboka Congo zokande na date ya le 9 ba ute ko bimisa lisusu mokanda mususu to ba rapport mususu te moto bazali ko benga Hippolyte Kanambe azali koboma lokola moto moko aza na permis oyo penza permis ya koboma ba congolais na kati na mboka na bango pamba te likambo moko ezali kosalama te mais Amerika azali kojouer jeu ntango nyonso kobimisa ba agression makambo nyonso azali koloba oyo Hippolyte Kanambe azosala bandeko bobosana te lelo mbula tuku mibale mbula 20 ans yango oyo Amerika amona ba crime ya ndenge na ndenge ba agression ya ndenge na ndenge sama na mboka Congo pe bazali na ba moyen bazali na ba pareil ba satellitaire mpona komona nyonso ezali kosalama na mboka Congo et surtout tata oyo Paul Kagame elongo na Hippolyte Kanambe mosala bazali kosala ya ba congolais kasi Amerika zokande azali ko profiter na makambo oyo pamba te abatsaka ba cher na ye soki alingi ko menacer bato c'est-à-dire Paul Kagame na Hippolyte Kanambe abi na bango botala ba crime bozali naza na makambo nyonso na bino mezokande azali kosala yango mpona peuple congolais te bakongolais tofingola miso pamba te moto oyo mbula zomi na sambo yango oyo azali koboma Amerika koloba na biso te kayebi te même abimisi ba preuve batata ma bandeko likolo na ba preuve wana est-ce que Amérique mpenza assez azwi ba sanction ya makasi likolo na Kagame pe Hippolyte Kanambe bana Congo ezali biso bana ya Congo to tirer leçon na maso yo Amerika azali kosala pe mikili na poto bazali kosala yango tozali koloba na bino kosikola mboka Congo ekozalobe bana ya mboka Congo moto bakosala mosala o ba patriote congolais oyo bazwi peza conscience totika kozala distrait na makambo oyo tozali komona tozali kokanisa te Amerika kosala mosala na place na biso zokande Amerika azali pyromane moto azali kotia moto mais na boso na biso azobima lokola ye akomi pompier ye azali kobongisa moto te ye mtako nyima moto nzoka koka kozima moto te bato batie moto na kati na mboka Congo ezali Amerika badeko makambo oyo Hippolyte Kanambe azali kosala na mboka na biso botala ndakisa ya ndeko na biso Jean-Pierre Bemba ye azali lelo wapi azali na CPI mais Hippolyte Kanambe oyo ye asali na Jean-Pierre Bemba asali est-ce que kokani Jean-Pierre Bemba d'ailleurs Jean-Pierre Bemba na Centrafrique azalaki te batata bandeko kasi botalo Hippolyte Kanambe azosala lelo na kati na mboka na biso mais azali kotambola partout na kimia nzoka place na ye ezali bongo na laye to na CPI zoka nde toyebisaki bino su makambo etali Vatican azali boye kobenda singa elongo mpona koisole Hippolyte Kanambe na nzela ya communauté internationale pamba te papa Wayambo papa François alekaki bongo na nzela ya presse na journal ya balima alobaki bosembo nyonso mpenza likolo ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ndenge nini mpenza ye azali kotia makasi avant kaka na ngwende ya mboka et surtout que boyeba date fatidique oyo ya 19 Hippolyte Kanambe azalaki mayele mingi na be stratégie azali kobanga yango mais kasi asalaki mwa mayele moko ajongaki alobaki makambo ezali koleka na mboka Congo le 19 ezali koyelanga mabe maintenant lokesika nini nakoki kobika akendeki mbangu kokutana na papa Wayambu papa François po te ameka kosunga ye mpo likambo eleka na pete nyonso pe apesaki ba garantie epai ya papa alobi na kosala nyonso makambo oyo eleka na pete mpe nazongisa ngwende na maboko ya bana Congo pe papa alobaki alors na kosunga yo na makambo oyo mais nalingi ogarantir nga pe alobi ki napesi yo bagarantie nyonso na kotika pouvoir na kimia nyonso zoka nde Hippolyte Kanambe azali kozela kaka date ya le 19 eleka po lobi kuna ndenge tolobaka mena basala abota basuki to abota loma asala kanda oyo ya kosala après le 19 Hippolyte Kanambe a changé position na ndenge tolobaka mais zoka nde kanda nyonso emataki likolo na papa François wasaki mosala monene mpona kolekisa ke na kosunga yo mais en revanche tato yo abalukeli yango bomoni papa alobaki likambo te oyeba te na se na zambala nanga to na se na elamba nanga plan mosusu ezali yango moni azali kosala nyonso kobuka-buka na barelation
nyonso ya politique kanambe surtout la communauté internationale mpona kolakisa politique kanambe ke ye azali papa wayambo mpe akosala nyonso mpo akwesa politiki ya tata oyo tozali kobenga Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila azali rwandais mpenza avandi kati na mboka na biso. Kisu mobembo ya Paul Kagame na mboka Vatican toujours boyeba te kobenda ezali Hippolyte Kanambe pe Vatican mais kokende ya Paul Kagame ezali par hasard te. D'abord ezalaki mobembo moko mpenza ezalaki ta koma kuna mpenza na nzela na kuku na kuku nyonso mais le 20 mars oyo tukoleka donc lundi na mboka Italia tata oyo tozali kobenga Paul Kagame oyo mpenza azali cheval de Troie elongo na Hippolyte Kanambe pe na Museveni akomaki bongo na mboka Roma mpona kosolola na papa wayambo. Bandeko likamusi makasi boyeba te Kagame azali grand stratège kokoma kuna yebi pourquoi akendeki mais na sima na moto na ito na bayele na ye akendeki kosala ni pe amemaki nini pe kamusaki biso banso bana Kongo botala bakuta yaki na papa sima na masolo na bango papa asengaki bolimbisi na mpasi to liwa nyonso oyo ezwaki bandeko ya Rwanda génocide oyo ezwaki Rwanda yango papa asengelaki yango bolimbisi mais na sima ya pardon wana batata na bandeko tokili toyeba eske Paul Kagame na mboka Rwanda akendeki maboko pamba to akendeki na makambo mosusu oyo mikolo koya tokolinga tososola mpenza voyage ya Paul Kagame toyebi te Paul Kagame na moment nyonso oyo Hippolyte Kanambe gouvernement oyo ya baokipa ekomaka contre mire ye moto abimaka lokola joker po ameka kosala bastratégie mosusu. Papa oyo Paul Kagame ayebi te maloba oyo papa wayambo alobaki François wayambo alobaki ezali maloba moko mpenza ezali koboma lokola ndenge na kotekoloba bino ye ayebi makambo ebele abaki na kotika boye na leka eboyeba te Kagame mpe Vatican bazalaka toujours ya kobendana na makambo ebute koleka mais tata oyo Kagame azali mayele mingi pamba te ayebi te azali na bapreuve minene bapreuve matériel oyo azali kotambola yango toujours lokola bapreuve na ye mpona kolakisa ndenge nini katoliko lingomba ya katoliko na makambo tali génocide ya mboka Rwanda bazalaki pe maboko na bango ezali salite mingi na kati ya makambo wana alors mpona ye ekoma mpenza eloko ya kotambola nango mpo atraversaka mpo asalaka misala na ye yango bomoni présence na ye kuna alors mikolo koya bokomona barebondissement ekosalama ebele. Tolobaki tokokende na molai na makambo tali ne mwana nsemi malgré immunité parlementaire na ye ndenge mikolo mileki na ba réseaux sociaux pas bâtir réseaux sociaux comme un village na biso nyonso esika tozala kopêcher ba information babaki na biso papa ne mwana nsemi batiki ye azali bongo a bénéficier liberté provisoire nzoka ezali bongo te mikolo mileki na date ya le 9 avocat oyo bazwami mpenza pe na ye zingazinga na ye bamekaki koyebisa na bato na presse pe na libanda ke ne mwana nsemi azali toujours kokupir kuna na nzela ya Selembao na prison ya Makala lokola bongo ndeko na biso basusu bazwami kuna lokola ba Frank Diongo ndenge moko bazalaki pe na ba immunité parlementaire mais batosaki yango te ndenge moko pe lisusu mboka boye batezali na maboko bapaya basali obelo ndenge moko na ne mwana nsemi babwaki kuna na kati na boloko tozali koloba mboka ezali na maboko bapaya pe mboka ezali na occupation pamba te bazali même kotia kateke batoyo bazali penza ba parlementaire pe bazali na immunité parlementaire nzoka nde na kati na yango balobi bongo bakangi na motif monene ne mwana nsemi balobi salaki outrage likolo na mokonzi na bango epe azali kopusa bato na kotomboka pe bakangi ye na mandoki oyo esengeli mandoki wana evanobe na maboko ya bambulumbulu kasi bakangaki yango bongo na maboko ya ne mwana nsemi pe na bato na ye tolobela su makambo ya nkondo Tshisekedi wa Mulumba oyo nzoto ti lelo evandi na mboka Belgique na kati na frigo mezoka nde monsieur Félix Tshilombo oyo président Antoine azali kotambola partout azali kosala mibembo partout nzoto ya tata na evandi na frigo mais ye azali kotambola na bafrique du sud pe partout mpona koluka bokonzi bandeko ezali kopesa mawa pe pasi mikolo mileki
communiquer les kaki na bandi boyokaki na nzela ya ba famille biologique qui zoto ya kondo et ko zonga peza mboka les 11 mais mikolomi yaki lisusu na banzela toujours ya réseaux sociaux toti koyoka ba annulé mobembo to ko zonga ya kondo eche sekeli ya mulumba bandi ko zai ko sala pasi pe mawa nani azali na sima ya makambo nyonso nzoto ya moto monene lokola meseche sekeli ya mulumba boyebi ke biso topesaka penza respect mingi na bazoto to na bawei mais eloko nini ezali kosala lelo nzoto ya meseche sekeli ya mulumba bazali penza kosala lokola baminimize to banéglige yango bana Congo botala la classe politique congolaise niveau nini ekomi esika nini biso bacongolais tokomi ezali mawa pe pasi na niveau ya meseche sekeli ya mulamba bakoki kosala makambo te liboso eloko ya liboso bakoki kowela kokunda nzoto na ye na boboto mpe na bosengo nyonso boyeba te respect ya bamort ezali kaka na bakongo na kongo te mokili mobimba ezali kozela batala afrika europe bayeba ndenge nini bakokunda meseche sekeli ya mulumba me nzoka nde bacongolais élite congolaise bango bazotala nde esika nini bakozwa baproche mpe babungu na bango mpo lobi bavanda na ngwende ya mboka kongo. Tulobaki tokolobela lisusu tato oyo azwami na mboka Kinshasa na lokuta oyo etondi na moto na ye Léon Nemalemba oyo penza babengaka na ngonga mosusu alias Moli Papa Molière nzoka nde diaspora etikaki ye nzumbu libanda pamba te na makambo lokuta ayaki na yango mpo asipakola bosoto likolo na missionnaire Ngbanda za moko atumba mpona kobebisa komba ya missionnaire Ngbanda oyo penza ntango nyonso azali kobunda komba ya Lumumba nini elekaki nzoka nde Léon Nemalemba oyo penza biso baso toyebi na kombo ya Léon Papa Molière azwaki misolo na nzela ya ndeko na ye Lambert Mende mpona kosala mosala ya kodestabilize missionnaire mpe ya kobebisa etumbu ya solo oyo tozali kobunda na mboka awa libanda ya mboka mpo lobi tosikola mboka na biso Congo matata maya bandeko diaspora etelemaki likolo mpe koloba nyonso mpe kolakisa te tato azali na lokuta makasi mpona koluka kobebisa la résistance me nzoka nde akokaki te pamba te azwaki misolo epai ya rais na nzela ya moto tozali kobenga Mende o malanga kasi eloko esalaki te akokaki meme te kotalisa na bato ke missionnaire Ngbanda za moko atumba azali na link to na connexion na Mese Kwebe Kimpele to na Pasteur Bobo nyonso wana ezalaki ba montage oyo bino bomoni ya salite pamba te mpona kolinga koya kobebisa réputation me nzoka nde bakokoka te etumbu oyo tokokendela yango te na suka alobaki na biso na koya tikotak na komba na réseaux sociaux me kendeki wai azali koya te bandeko ayebi ntina nini ye moko asimi nzela mpe akei pamba te biso ozali na bosembo mpe vérité ezali baki tokolobela su makambo ezali koleka na este ya Congo na makambo etali fraude mpona baenrôlement likolo ya bapaya oyo bayi na kati na mboka na biso ndenge nini bapreuve mpe ezali kobima bazali kozwa barwandais ebele bebo bango baso bazwami bongo na mikanda ya enrôlement oyo mpenza ezali kolakisa te bazali bapaya alors tozali komituna nini ezali kobombama na nsima ya makambo oyo nzoka nde epolitika nani bazali kolengela deja na baélection koya mpo asala mosala batikala na pouvoir bavanda na power mais makambo oyo tozali komona ezali kaka bapreuve oyo ezali kaka kobakisama pamba te missionnaire Ngbanda na lingomba na ye ya pareko abetaka sete ntango nyonso kolobela biso te bandeko mboka oyo ezali na bainfiltre barwandais bakoteli biso na moto ya mboka na armée mpe na bainstitution nyonso mpo babotola biso mboka toyeba te mboka oyo ezwami na maboko bapaya balongaka yango na baélection te balongaka yango mpe na badialogue te ntango nyonso bana ya Congo tomilengele pamba te mboka moko te na mokili ezala na occupation bongo balibere yango na baélection yango bandeko botala bapreuve oyo ezali kosalama ezali stratégie ya tuti pawa oyo basi balengela bandakala mpe oni oyo tozali kobenga oni ayebi makambo oyo nyonso pamba te bato oyo mosala bazali kosala mpo lobi ntango bakobimisa bomulu lobi okunda batelema liboso na oni basenga mpenza oto détermination na bango na mboka Kivu e bokomona lobi oni akozala nsima na bato oyo mpona koloba bato oyo balembi batika lobe bango moko bolingi bomoma bango mpe bosisa bango mpe bakopesa bango indépendance yango bana Congo mayele oyo bazali kosala
et c'est mon abisso toza na moto azali komona pe azali kotalisa biso makambo lelo mbula zomi na sambo mwana Congo tozwa maele soki bakosi yo lelo bato nyonso bakondima ya solo bakosi ye lelo mais soki bazongeli kokosa yo lobi bato bakomi kokamwa lobi bakosaki yo ndenge nini lelo susu bakosa yo bandeko bazali na plan machiavélique mpo lobi baokipe mboka na biso yango bandeko totala mpenza élite congolaise oyo te boyeba te élite congolaise oyo bango basali mosala mpo lelo bamema moto bazali kobenga epolitika ndambe na glissement e bango lisusu baza kosala nyonso mpo occupation evanda na mboka na biso. Alors le peuple congolais tokotika bakambo oyo evanda mbula boni et tozwa conscience ndenge tolobaka ntango nyonso le peuple se libère. Nini ezali kobombama likolo na baenlèvement oyo ezali koleka na mboka Congo et surtout na kati na Kasai central boyeba te mikolo minute ekoleka esika bazwaka mabanga na talo bato na misala mitano bazwami bongo na kompani ya ba-Canadien na kombo ya Baro oyo penza bazalaki bongo enlevé banda mokolo ya le 1er pe le 2 mars babungi na esika bazali tilo ezali koyeba te bato bazalaki na mandoki mpe bakotaki na kati na kompani oyo bango bazali kosala na ngonga ya 1h30 du matin bakoti na kati na société ya $1000 na kombo ya Namaya esika nini société evandaki pamba te ezalaki société ya ba-Canadien bambulumbulu to bato oyo basinzili to bazalaki zamu na kati na société Baro bango bakataki mbangu bakimaki mais na nsima nango batikaki kokanga bato bazalaki kosala kuna bato ya kompani bazalaki oyo mitano bazwi bango mpe bakoti na bango na kati na zamba bazalaki Tanzanie moko azalaki bakongolais bazalaki bongo mibale français azalaki pe moko bango nyonso tina ngonga na moi na lelo esika bazwi bango ezali te zokande société ezali kosala kuna ezalaki société oyo tozalaki kobenga wana mboka ya grande bretagne ezalaka G4S bango moto bazalaki chargé na kotala kompani wana mpe kokengela nyonso ezali koleka kuna mais bandeko oyo bazwi bato oyo tozali kobenga na kombo baravisseur bazali kosenga misolo esika bazali na ba téléphone anonyme bazali kosenga bongo bapesa bango $1 million pote bakoka kolibere ba otage na kati kuna lisusu bazwaki lisusu ba expert mibale ya ONI pe bazali lisusu dispari toujours na Grand Kasai yango tozali kotuna nini ezali kobomba enlèvement oyo bazali kobomba bato bazali kokende na bango wapi et likamuni ezali kosalama na nsima ya enlèvement oyo ezali koya ezali biloko misato oyo na mokili tokoki jamais kobomba ezali moi mpe sanza mpe la vérité wana ezali maloba ya suka oyo mama oyo azali bongo de nationalité suédoise oyo pe awuti kobunga na kombo ya Zaida Katala na le 3 mars biloko ya tweetaki peza na kati na Twitter na ye yango boyeba te jeune expert suédoise oyo azalaki bongo mosali na kati na ONI azali âgé ya 37 ans oyo lelo tozali koluka ye partout na tika komona te azali bungi bongo na kati na Grand Kasai abungaki bongo na nzela ya route bazali kobenga na région ya Kasai central ti lelo azali komona na te azalaki elongo na ndeko moko ya Amerika azali na mula 34 ans na kombo ya Michael Sharp ye pe lisu azali boye expert lisusu toujours na kati na ONI bango banso bazalaki bongo accompagné na bakongolais misato oyo bazalaki kotambusa mototo batukutuku mpona ko accompagner bango kasi na ngongo tozali koloba toyebi esika bamemi bango te yango mesonore ngwanda zamboko atumba na mikanda na nyonso akoma peta nyonso azali ko dénoncer pas azali kolobela biso eloko nini bazali kobenga stratégie du chaos constructeur yango batuti tango nyonso bazala kotambola pe kosala yango lelo basali même baje na bango bazali kosala ya ba fausse rébellion nyonso oyo ezali moko ya stratégie na bango oyo bazali déjà kosala yango depuis na 2016 leader ya résistance azali ko prévenir biso tokeba na misala oyo bazali kosala pamba te
alobaki yango ke bakotondisa insécurité na kati na mboka, bakosala mobulu na kati na mboka, mais balèvement oyo bakosala ezali parmi makambo oyo Monsieur Dorin Gbanda ote koloba biso na ani euti koleka tofungola miso pamba te balèvement oyo ebombi makambo ebele mpe ezali nyonso wana kosala po lobi okuna esala blocage makasi na makambo tali maponami po lobi maponami esalama te. Ça fait partie toujours na kati na plan ya ba tuti power mais zokande 5 azali koyeba makambo oyo te mais toyeba te mikolo koya lokola parlement ezongi Hippolyte Kanambe akoutiliser lisusu parlement na batone bazali na kati mpo bameka ko bloquer lisusu masolo yo bazali ko milengele ya ba élection pour lobi ba pesa ye nzela akende penza kosala mosala na eto kosala penza référendum oyo azali kolengela boyeba te loko oyo bozali kobongisa ya le 31 nde bozali kobenga yango accord ya Saint-Sylvestre ekokutana na bapokoso pamba te batuti bango bazali koprojecte mpe bazali komona na mosika kasi peuple congolais azali komona be pene na miso na ye nzokande bango balengeli me yango tozali kosenga bakongolais barésistant biso baso tozala vraiment déterminé mpo toyeba ndenge nini tokosilisa masolo oyo mpe kobwaka ennemi na biso libanda na territoire ya mboka na biso soka nde mikolo mileki tolobaki na bino na chaîne moko na mboka America Sky News batalisaki ndenge nini penza minere te ndenge toutei kobenga minere du sang to makele na makila ndenge nini bazali koutilize bana ya bamula mine mitano na kati na mabulu mpona kosala mosala ya ba multinational zoka nde bato bazali kobénéficier na makambo nyonso ezali bongo ba multinational mais bana oyo ya bakongolais ya 4 à 3 ans bazali kosala na kati bandeko esalaki bakongolais ebele mpasi revoltaki etombokisaki bato ebele na makambo oyo toyo bazali kosala na kati na mboka na biso bana ya Kongo boye bato soki tokotelema te kozala mpasi mingi mpe kolela tolanda te. Amérique azali toujours kojouer l'hypocrisie na kati na makambo lokola yebi te tolobaki na bino bango bayebi makambo oyo bango bayebi nini ezali kosalama bango bazala ba satellite mpo batala nini bazali kosala na mboka ya biso hypocrisie yango tozali kobenga bazali kojouer mosala oyo tolobaka ya mpoko na nyau bayebi nini ezali koleka mpe bayebi ke bango bazali na nsima na makambo oyo ezali komonisa biso pasi lelo na kati na mboka Congo yango tozali koloba lere nyonso bana ya Congo mboka na biso ezali na maboko ya bapaya mboka na biso ezali lelo na occupation kasi soki tokotia mayele na biso kaka likolo ya communauté internationale tala esika pasi ekozala yango wana mpe pasi esika ekomona biso pamba te bazali bahypocrite bayebi ke mboka ezali agressé bayebi te kita na biso bazali koboma yango bazali kozwa yango bazali koutilize bana mike lokola bana ya 4 ans nde nauti kopesa ndakisa me okoyoka lobi communauté internationale lobi tobimisi mibeko bazali koboma na Congo me bayebi makambo oyo nyonso yango ezali kosenga yo congolais kolala te kozala zoba te kotia moto na se te kotala makambo oyo te telema mpo todénonce bacommanditaire oyo mpe na baproxy na bango mpo lobi tosikola mboka na biso esika nini ezwami na maboko ya bapaya. Tote koloba toujours makambo etali makele Union européenne alobi azali komilengele mpe azwi mikano mikolokola mpona kotala ndenge nini bakoki koencadre makele oyo na Congo ndenge nini ba multinational bazali koboma mpe koyiba makele na biso alors balobi bazwi mibeko likambo ya kokamba batata mama bandeko balobi makambo oyo nyonso bazwi to bamibeko oyo bazwi ekozala bongo applicable be na 2021 batata mama bandeko tina nini tozali kotelemisa mongongo bazwi mikano lelo mais batiki au moins 5 ans lisusu c'est-à-dire lokola basali signe epai ya multinationale oyo ke non dans 5 oyo bino boza na ngonga na bino ya koboma bakongole mpe ya koyiba makele ya mboka Congo ya kosala mosala nyonso bolingi bandeko omoni makambo tozali koloba hypocrisie ya communauté internationale mpe bato oyo biso ozali kokroire ke bakosala quelque chose mpona mboka Congo bazwi mikano me balobi bakobanda koaplike yango na 2021 c'est-à-dire bapesi mpenza nzela na bato oyo basala mosala baboma
bayiba mboko bayiba makele basala nyonso elingi bango na mboka Congo me kokuta na Congo bato bazali koloba biso photo disité makambo tali dialogue tokende dialogue tozali kowela ba poste makambo ebele yango moni pona nini tozali koloba bino ba occidentaux bazali kolinga jamais un vrai autochtone congolais akoma penza na mboka Congo na moto ya mboka congolais pambati akokengela bango mayele akotala nyonso wana yango moni bazali koluka na ndenge nyonso bakamata mopaya batia na moto ya mboka na biso po bango bazalaka koprofite na makambo ezali koleka na mboka Congo. Tolobaki makambo ya mboka Korea du Nord aute kolonga penza examen monene ya komatisa fusée ba missile na bango likolo kendeki penza molai mingi ekei penza molai tolobaki na bino ekei penza penza ba mboka lokola Chine pe na côte est ya Amerika me boye bate tata oyo tozali kobenga mokambi ya mboka Corée du Nord atondamaki na esengo pe azalaki bongo na esengo mokolo ye azwaki nouvelle ezalaki bongo samedi le 18 mars elongo na ba état major na ye nyonso balingaki ye mpona kosepela mpe kokumisa mpenza eloko ya monene basali ndenge nini misili na bango ezali kokenda na baporte milai ndenge toluti koloba na bino kolongwa bamboka Chine mpe pene na mboka Amerika mokolo eloko ekweyaki nzoka nde ezalaki bongo secrétaire d'état américain ya mboka azalaki bongo na mboka Chine elongo na président chinois bazalaki na Pékin bazalaki bongo na mayanga ni masolo mais na bandi sopo na egbamaki tango ayokaki makambo nzoka nde bandeko tobosana te mokili mpe bunga te lelo soki Corée akoyi moto monene ezali misala oyo epoliti kanambe asala elongo na Moïse Katumbi mpona kotekela ye uranium po lelo oyo eloko tobaki na bino uranium batekelaka yango na bagouvernement voyou te me tala lelo moto atelemisi Corée du Nord ezali politique kanambe alias Joseph Kabila elongo na moto na yo tozali kobenga Moïse Katumbi. Apariko ya mboka Afrika na ngele na Afrika du Sud basalaki mpenza molulu monene manifestation monene liboso na ambassade ya Belgique pa bate ya Belgique ezali moko ya ba pays européen bakendeki kotika memo pe bayamamaki pe bazwanaki bilili elongo na ambassadeur ya Belgique pe balobaki makambo esengi pe bapesaki memorandum na bango merci mingi na mosala bandeko ya Apariko na Afrique du Sud lisusu bobosana te awa na mboka Belgique Apariko ya mboka Belgique pe ya bamoka zonga oyo ezali pe na Belgique molulu monene bazali kolengela pe babongisi le 8 avril ezali kobenga ba résistant nyonso bakongolais banso oyo bayebi te mboka na biso ezali na pokoso pe na likama bapaya bakoti pe bazali koboma biso botala na Kasai central ndenge ni bafosse commune ezali beko mata yango Apariko alobi bana mboka Congo toya esika moko mpoto bunda etumba oyo vrai etumba ya solo yango etikali oyo tokobunda ya kobengana baoccupant pe ya kotelemela bato oyo batie baproxy na bango na kati na mboka na biso Congo totema lokola moto moko bozanga te na kati na manifo oyo ekosala mabongo na mboka Bruxelles donc le 8 avril ekobanda na porte de Namur te tokokende bongo na siège ya communauté européenne bandeko ezalaki bongo ndeko na bino libita libongo ebokatuma edatu na nzela ya Apariko TV nde tokutani susu na Mposo Koya na journal télévisé. Ciao. Mpona basango ya mboka Congo boyeba te senko to ngomba ya banganga nzambe baambwate le pacto bapesi lisusu mesonore mbanda nzambe ko atumba raison na maso ya alobaki likolo na classe politique congolaise mpe na zonga ya makambo bazali kobongisa na ba élite congolaise eloko moko ezali penza kobongama kuna te zokande la senko to lingomba ya banganga nzambe babiangami penza kuna na conseil de sécurité na mboka Amerika mpona komeka kotalisa to kopesa lumière na potopoto nyonso ezali koleka likolo na ba classe politique congolaise lelo lisusu ntoma ya seko to molobeli ya seko
alobi pe a confirmer na miso na bato nyonso te na kati na mboka Congo institution moko te lelo ezali valable mpo ekonza Congo pamba te mboka lelo ezali penza na illégitimité monene moto moko te azali na mpifo to azali na power ya kotambwisa lisusu mboka Congo. Rapport ya misato oyo l'Amérique auti kobimisa lisusu na département na bango ya Amerika balobi te violation penza makasi oyo ezali komona na penza na poasa na kati na mboka Congo na makambo tali droit de l'homme ezali penza komata se komata. Vatican epai ya zwami azali obe kobeta nsete mpona koisole davantage tata oyo tozali kobenga na kombo ya Kabila Nzokande kombo ne ya solo ezali Hippolyte Kanambe. Papa azali kosala mosala monene mpo te baisole tata oyo na communauté internationale nyonso mpona mabe to mambi oyo azali kosala na mboka Congo. Na kobendana ezwami bongo entre Papa Wayambo pe Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Nzokande moto oyo atalaka makambo ya Congo na kombo ya Paul Kagame akweyaki bongo kuna na mboka Vatican e tokoyeba mpona nini koya na ye mbangu na mboka Vatican tokolobela yango na molai. Lisusu kobendana na makambo tali nzoto ya Mowei Kondo Tshisekedi wa Mulumba boyeba te makambo ezali bekobima ndenge na ndenge na molali lisusu tokobeta nsete likolo ya saga oyo ezali kobengisa mpenza bato moto mpasi mpona kobungama to kobungisama ya Mese Tshisekedi wa Mulumba. Lisusu ne mwanda nsemi oyo azali parlementaire na titre na ye ya parlementaire Nzokande bato oyo bavai na mboka Congo bazali meme kotosa te kopesa respecte na immunité parlementaire na ye mpe na bareseau sociaux mikolo milekaki bato balobaki makambo ya ndenge na ndenge boyebi te na réseaux sociaux kolia mpe komela ezalaka kuna aboire mpe a manger balobaki ke tata oyo azwi liberté. Nzokande azali toujours kuna na kati na selemba oto na makala tokoya lisusu na molai mpona kotalisa bino ndenge nini ti sikoyo azali kuna na makala. Lokuta mpe bosoto ya mosala oyo tata oyo bazali kobenga Léon ne malembalemba oyo ayaki nango mpona kolinga kobebisa lokumu ya missionnaire Mbanda Zambo ko atuma Nzokande diaspora congolaise mobimba etelemaki likolo na ye mpona koatake mpe koloba nyonso pamba te missionnaire Mbanda Zambo ko atumba eyebani na libanda mpe na kati na mboka te missionnaire azali kobunda komba ya solo mpe komba oyo héros national Emery Lumumba atikaki me tata oyo po azwaki kanyaka alingi pakola bosoto likolo ya missionnaire Mbanda Zambo ko atumba tokolobela yango na molai. Tokolobela lisusu makambo tali maponami kuna na este ya Congo ndenge nini bapreve ezali komonana ndenge nini bazali kozwa barwandais na bamikanda ya bacongolais. Hippolyte Kanambe azali deja kolengela fraude na este ya Congo na bandi bapreve ezali tokomeka lisusu kobeta nsete mpona makambo tali ya enrôlement ndenge nini mikanda ya bana mboka Congo ezwami na maboko ya barwandais. Eloko nini ezali koboma basiba ya baenlèvement oyo ezali kosalama mpenza na kati na mboka Congo surtout likolo na Grand Kasai tokomeka lisusu kobeta nsete mpenza likolo ya série ya baenlèvement oyo. Tokolobela lisusu bongo makele na makila oyo tolobaka ntango nyonso le minéraux du sang na kati na mboka Congo ndenge nini mpenza emati mpe babandi kolobela yango. Nzokande une chaîne télévisée ya mboka Amerika mikolo bilekaki adevolaki basekret ebele likolo na bamilité nationale oyo bazali complice na gouvernement ya mboka Congo tokobeta nsete likolo na makambo maso wana. Nzokande lisusu Union européenne akamataki mikano likolo na makele oyo ya mboka Congo alobi mibeko wana mpenza mpona koencadre makambo tali makele likolo na bamilité nationale mpona kotia bango motambo me ezali mpe mpasi. Nzokande décision to mibeko oyo bakamati balobi ekobanda mbongo to ebanda kotambola te na 2021 yango tokobeta lisusu sete pourquoi vraiment mobeko oyo ezala mpenza applicable ti na 2021.
Corée du Nord auti kolonga penza examen to mosala monene mpona komatisa bimbongolo mata likolo missile ekei penza molai mingi batoni seko pa bate misili wana ekei trajectoire monene pene na kokwea na mboka Chine pe Japon pe lisusu na zonga ya côte ya Amerika na côte ouest ya Amerika zokande eningisaki sopo penza ya bakonzi ya Amerika et surtout moko ya bakonzi ya Amerika azwambaki bongo na mboka Chine mpona masolo kasi sopo na ebamaki tokomeka kokende penza na molai zokande apareko ya Afrique du Sud Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo oyo ezwami bongo na mboka Afrique du Sud Afrique na ngele basalaki penza monuto magnifique monene liboso na ambassade ya Belgique pamba te bango bazali moko ya pays européen bakendaki kotika memo mpe balobaki makambo ya mboka Congo tokoya penza na molai apareko lisusu mpo tozali na basango ya apareko Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo oyo ezwami bongo na mboka Belgique mpe mokili mobimba bazali na molulu monene na date ya le 8 elongo na barésistant congolais nyonso oyo bazwami na libanda ya mboka Congo na Europe précisément mokolo ya le 8 avril kotambola mpe bakokende ti na siège ya communauté européenne pour kopesa memo pour la massacre ezali koleka na mboka Congo mpe kodénoncer génocide oyo tozali kobenga génocide oublié. Bote mingi bandeko baso bazwami na nzela ya Apareko TV toye lisusu na nzela ya Apareko TV bobo meseni kopesa bino basango na lokota ya Lingala journal télévisé oyo elekaka bongo na ndeko na bino libita libongo ebokatu mainda tu mpona basango ya mboka Congo boyeba te senko to ingomba ya banganga nzambe baambwate le pacto bapesi lisusu mesodore mbanda nzambe ko atumba raison na maso ya lobaki likolo na classe politique congolaise mpe na zonga ya makambo bazali kobungisa na ba élite congolaise eloko moko ezali penza kobongama tunati zokande la senko to lingomba ya banganga nzambe babiangami penza kuna na conseil de sécurité na mboka Amerika mpona komeka kotalisa to kopesa lumière na potopoto nyonso ezali koleka likolo na ba classe politique congolaise lelo lisusu ntoma ya senko to molobeli ya seko alobi mpe akonfirme na miso na bato nyonso te na kati na mboka Congo institution moko te lelo ezali valable mpo ekonza Congo pamba te mboka lelo ezali penza na illégitimité monene moto moko te azali na mpifo to azali na power ya kotambusa lisusu mboka Congo. Rapport ya misato oyo l'Amérique auti kobimisa lisusu na département na bango ya Amerika balobi te violation penza makasi oyo ezali komona na penza na poisa na kati na mboka Congo na makambo tali droit de l'homme ezali penza komata se komata. Vatican epai ya zwami azali obe kobeta nsete mpona koisole davantage tata oyo tozali kobenga na kombo ya Kabila nzokande kombo ne ya solo ezali Hippolyte Kanambe papa azali kosala mosala monene mpo te baisole tata oyo
na communauté internationale nyonso mpona mabe to mambi oyo azali kosala na mboka Congo. Na kobendana ezwami bongo entre papa wa Yambo pe Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Nzokande moto oyo atalaka makambo ya Congo na kombo ya Paul Kagame akweyaki bongo kuna na mboka Vatican e tokoyeba mpona nini koya na ye mbangu na mboka Vatican tokolobela ngo na molai. Lisusu kobendana na makambo tali nzoto ya Mowei Kondo Tshisekedi wa Mulumba boyeba te makambo ezali bekobima ndenge na ndenge na molali lisusu tokobeta nsete likolo ya saga oyo ezali kobengisa mpenza bato moto mpasi mpona kobungama to kobungisama ya Mese Tshisekedi wa Mulumba. Lisusu ne mwanda nsemi oyo azali parlementaire na titre na ye ya parlementaire nzokande bato oyo bavai na mboka Congo bazali même kotosa te kopesa respecte na immunité parlementaire na ye mpe na bareseau sociaux mikolo milekaki bato balobaki makambo ya ndenge na ndenge boyebi te na réseaux sociaux kolia mpe komela ezalaka kuna aboire mpe a manger balobaki ke tata oyo azwi liberté nzokande azali toujours kuna na kati na selemba oto na makala tokoya lisusu na molai mpona kotalisa bino ndenge nini ti sikoyo azali kuna na makala. Lokuta mpe bosoto ya mosala oyo tata oyo bazali kobenga Léon ne malembalemba oyo ayaki nango mpona kolinga kobebisa lokumu ya Monsieur Honoré Mbanda Zambo kwa Tumba nzokande diaspora congolaise mobimba etelemaki likolo na ye mpona koatake mpe koloba nyonso pamba te Monsieur Honoré Mbanda Zambo kwa Tumba eyebani na libanda mpe na kati na mboka te Monsieur Honoré azali komunda komba ya solo mpe komba oyo héros national Emery Lumumba atikaki me tata oyo po azwaki kaniaka alingi apakola bosoto likolo ya Monsieur Honoré Mbanda Zambo kwa Tumba tokolobela yango na molai. Tokolobela isu makambo tali maponami kuna na este ya Congo ndenge ni bapreve ezali komonana ndenge ni bazali kozwa barwandais na bamikanda ya bacongolais. Hippolyte Kanambe azali deja kolengela fraude na este ya Congo na bandi bapreve ezali tokobeka lisusu kobeta nsete mpona makambo tali ya rolema ndenge ni mikanda ya bana mboka Congo ezwami na maboko ya barwandais. Eloko nini ezali koboma basiba ya baenlèvement oyo ezali kosalama mpenza na kati na mboka Congo surtout mikolo na Grand Kasai tokobeka lisusu kobeta nsete mpenza likolo ya série ya baenlèvement oyo. Tokolobela su bongo makele na makila oyo tolobaka ntango nyonso le minéraux du sang na kati na mboka Congo ndenge nini mpenza emati mpe babandi kolobela yango nzokande une chaîne télévisée ya mboka Amerika mikolo milekaki adevoilaki basekret ebele likolo na bamultinationale oyo bazali complice na gouvernement ya mboka Congo tokobeta nsete likolo na makambo maso wana. Zokande lisusu Union Européenne akamataki mikano likolo na makele oyo ya mboka Congo alobi bibeko wana mpenza mpona koencadre makambo tali makele likolo na bamultinationale mpona kotia bango motambo me ezali mape mpasi ezokande décision to mibeko oyo bakamati balobi ekobanda mbongo to ebanda kotambola te na 2021 yango tokobeta lisusu sete. Pourquoi vraiment Mobeko ezala pesa applicable ti na 2021. Corée du Nord auti kolonga pesa examen to musala monene mpona komatisa biso na nzela ya ndeko na ye Lambert Mende mpona kosala mosala ya kodestabiliser Monsieur Honoré pe ya kobebisa etumbo ya solo oyo tozali kobunda na mboka awa libanda ya mboka po lobi to sikola mboka na biso Congo. Matata mayaba ndeko diaspora etelemaki likolo pe koloba nyonso pe kolakisa te tato azali na lokuta makasi mpona koluka kobebisa la résistance me nzokande akokaki te pamba te azwaki misolo epai ya rais na nzela ya moto tozali kobenga Mende o malanga kasi eloko esalaki te akokaki meme te kotalisa na bato ke Monsieur Honoré Mbanda Zambo kwa Tumba azali na link to na connexion na Monsieur Kwebe Kimpele to na Pasteur Bobo nyonso wana ezalaki ba montage au bino bomoni ya salité pamba te mpona kolinga koya kobebisa réputation mais nzokande bakokate etumbo oyo tokokendela yango te na suka
alobaki na biso na koya ti contact na komba na réseaux sociaux mais kende ki wayi azali koya te bandeko ayebi ntina nini ye moko asimi nzela mpe akei pamba te biso ozali na bosembo mpe vérité ezali soki tokolobela su makambo ezali koleka na este ya Congo na makambo etali fraude mpo na baenrôlement likolo ya bapaya oyo bayi na kati na mboka na biso ndenge nini bapreuve mpe ezali kobima bazali kozwa barwandais ebele bebo bango baso bazwami bongo na mikanda ya enrôlement oyo mpenza ezali kolakisa te bazali bapaya alors tozali komituna nini ezali kobombama na nsima ya makambo oyo nzokande epolitika nambe bazali kolengela deja na baélection ekoya mpo asala mosala batikala na pouvoir bavana na pawa mais makambo oyo tozali komona ezali kaka bapreuve oyo ezali kaka kobakisama pamba te monsieur Laurent Gbagbo na lingomba na ye ya pareko abetaka se te ntango nyonso kolobela biso te bandeko mboka oyo ezali na bainfiltre barwandais bakoteli biso na moto ya mboka na armée mpe na bainstitution nyonso mpo babotola biso mboka toyeba te mboka oyo ezwami na maboko bapaya balongaka yango na baélection te balongaka yango mpe na badialogue te ntango nyonso bana ya Congo tomilengele pamba te mboka moko te na mokili ezala na occupation bongo balibere yango na baélection yango bandeko botala bapreuve ezali kosalama ezali stratégie ya tuti pawa oyo basi balengela bandakala mpe oni oyo tozali kobenga oni ayebi makambo oyo nyonso pamba te bato oyo mosala bazali kosala mpo lobi ntango bakobimisa bomulu lobi okunda batelema liboso na oni basenga mpenza autodétermination na bango na mboka Kivu e bokomona lobi oni akozala nsima na bato oyo mpona koloba bato oyo balembi batika lobe bango moko bolingi bomoma bango mpe bosisa bango mpe bakopesa bango indépendance yango bana Congo mayele oyo bazali kosala esengo na biso tozali na moto azali komona mpe azali kotalisa biso makambo oyo lelo mbula zomi na sambo mwana ya Congo tozwa mayele soki bakosi yo lelo bato nyonso bakondima ya solo bakosi ye lelo mais soki bazongeli kokosa yo lobi bato bakomi kokamwa lobi bakosaki yo ndenge nini lelo susu bakosa yo bandeko bazali na plan machiavélique mpo lobi baokipe mboka na biso yango bandeko totala mpenza élite congolaise oyo te boyeba te élite congolaise oyo bango basali mosala mpo lelo bamema moto bazali kobenga epolitika nambe na glissement e bango lisusu bazali kosala nyonso mpo occupation evanda na mboka na biso alors le peuple congolais tokotika makambo oyo evanda mula boni et tozwa conscience ndenge tolobaka ntango nyonso le peuple se libère nini ezali kobombama likolo na baenlèvement oyo ezali koleka na mboka Congo et surtout na kati na Kasai central boyeba te mikolo minute ekoleka esika bazwaka mabanga na talo bato na misala mitano bazwami bongo na kompani ya bacanadien na kombo ya Baro oyo mpenza bazalaki bongo enlevé banda mokolo ya le 1er pe le 2 mars babungi na esika bazali ti lelo ezali koyeba te bato bazalaki na mandoki mpe bakotaki na kati na kompani oyo bango bazali kosala na ngonga ya 1h30 du matin bakoti na kati na société ya 1000 € na kombo ya Namaya esika nini société oyo evandaki pamba te ezalaki société ya bacanadien bambulumbulu to bato oyo basinzili to bazalaki zamu na kati na société Baro bango bakataki mbangu bakimaki mais na nsima nango batikaki kokanga bato bazali kosala kuna bato ya kompani bazalaki oyo mitano bazwi bango mpe bakoti na bango na kati na zamba bazalaki tanzanien moko azalaki bakongolais bazalaki bongo mibale français azalaki mpe moko bango nyonso tina ngonga na moi na lelo esika bazwi bango ezali te nzokande société ezali kosala kuna ezalaki société oyo tozalaki kobenga wana mboka ya grande bretagne ezalaka G4S bango moto bazalaki chargé na kotala kompani wana mpe kokengela nyonso ezali koleka kuna mais bandeko oyo bazwi bato oyo tozali kobenga na kombo baravisseur bazali kosenga misolo esika bazali na batelefone anonyme bazali kosenga bongo bapesa bango 1 million de dollars mpo te bakoka kolibere baotage oyo na kati kuna lisusu bazwaki lisusu baexpert mibale ya oni mpe bazali lisusu dispari toujours na Grand Kasai yango tozali kotuna nini ezali kobomba enlèvement oyo bazali kobomba bato bazali kokende na bango wapi
et likamuni eli ko salama na sima ya enlèvement oyo ezali koya. Ezali biloko misato oyo na mokili tokoki jamais kobomba, ezali moi mpe sanza mpe la vérité. Wana ezali maloba ya suka oyo mama oyo azali bongo de nationalité suédoise oyo pe awuti kobunga na kombo ya Zaida Katala na le 3 mars biloko ya Twitter ki pesa na kati na Twitter na ye yango boyeba te jeune expert suédoise oyo azalaki bongo mosali na kati na oni azali âgé ya 37 ans oyo lelo tozali koluka ye partout na tika komona te azali bungi bongo na kati na Grand Kasai abungaki bongo na nzela ya route oyo bazali kobenga na région ya Kasai central ndenge touti koloba peuple congolais azali kozela 5 akatisa ligne rouge po aloba bosolo kasi 5 azali kotambola na hypocrisie mingi bakanisaki te lokola lelo bauti na conseil de sécurité de l'ONU esika bato oyo bazali kotinda ba marionnette na bango na mboka Congo bakolobela bango bosembo pe bakotalisa bango ke bato oyo bino botindi na mboka Congo to ba proxy na bino botindi na mboka Congo bazali koboma pe bazali penza kopesa pasi na mboka bato bele bazelaki eloko moko ya ndenge wana ndenge autour bino senkoye azali kobina na ndenge mosusu batata mabande kombe yoka liloba na ye alobi lelo ndenge tozali koloba boye pouvoir na Congo ezali na kati na balabala wana ezalaki bongo déclaration ya président ya Senko pour na kolakisa biso batata mabandeko biso bomba na Congo toute responsabilité parce que bango bazo comme président na moboko na likambo te bazo beta cette président esika président likambo vanité esika imposteur avani esika te mboka ezala ba Rwandais to na occupation kuna bazali ko betela yango CTT alors bandeko na mobembo na ye boye bate peuple congolais penza azalaki disipa bate basatandaki te akoloba bosembo po akobi face à face na bato oyo bazali kokanga makambo na kati na mokili pe bato wana bango to batie ba marionnette to badendo ya farce oyo bazali konyokola biso kuna na mboka Congo na ba rapport musu ute ko biba bongo toujours dans nzela ya département d'état ya Amerika ba ute ko dénoncer ndenge to na bino ba violation minene oyo peza moto oyo azali kosala ipodi kanambe na mboka Congo zokande na date ya le 9 ba ute ko bimisa lisusu mokanda mosusu to ba rapport mosusu te moto bazali kobenga Hippolyte Kanambe azali koboma lokola moto moko azana permis oyo penza permis ya koboma ba Congolais na kati na mboka na bango pamba te likambo ezali kosala mate mais Amerika azali ko jouer jeu tango nyonso kobimisa ba agression makambo nyonso azali koloba oyo Hippolyte Kanambe azo sala bandeko bobosana te lelo mbula tukumi bali mbula 20 ans yango oyo Amerika amona ba crime ya ndenge na ndenge ba agression ya ndenge na ndenge sama na mboka Congo pe bazali na ba moyen bazali na ba appareil ba satellitaire mpona komona nyonso ezali kosalama na mboka Congo et surtout tata oyo Paul Kagame elongo na Hippolyte Kanambe mosala bazali kosala ya ba Congolais kasi Amerika zokande azali ko profiter na makambo oyo pamba te amatsaka ba cher na ye soki alingi ko menacer bato c'est-à-dire Paul Kagame na Hippolyte Kanambe abina ba botal ba crime bozali naza na makambo nyonso na bino mezokande azali kosala yango mpona peuple congolais te ba Congolais tofingola miso pamba te moto oyo mbula zomi na sambo yango oyo azali koboma Amerika koloba na biso te ka yebi te même abimisi ba preuve batata mabandeko likolo na ba preuve wana est-ce qu'Amérique penza assez azui ba sanction ya makasi likolo na Kagame pe Hippolyte Kanambe bana Congo ezali biso bana ya Congo to tirer leçon na maso yo Amerika azali kosala pe mikina poto bazali kosala yango tozali koloba na bino kosikola mboka Congo ekozalobe bana mboka Congo moto bakosala mosala o ba patriote congolais oyo bazwi peza conscience totika kozala distrait na makambo oyo tozali komona tozali kokanisa te Amerika kosala mosala na place na biso zokande Amerika azali pyromane moto azali kotia moto mais na boso na biso azobima lokola ye akomi pompier ye azali kobongisa moto te ye mta kolima moto nzoka koka kozima moto te bato batie moto na kati na mboka Congo ezali Amerika bandeko makambo oyo Hippolyte Kanambe azali kosala na mboka na biso
botala ndakisa ndeko na biso Jean-Pierre Bemba ya azali lelo wapi azali na CPI mais Hippolyte Kanambe oyo ya sali na Jean-Pierre Bemba sali est-ce que kokali Jean-Pierre Bemba d'ailleurs Jean-Pierre Bemba na Centrafrique azali te batata mama ndeko kasi botalo Hippolyte Kanambe so sala lelo na kati na mboka na biso mais azali kotambola partout na kimia nzoka place na ye ezali bongo na lae to na CPI zokande to ebisaki bino su makambo etali Vatican azali boye kobenda singa elongo mpona koisole Hippolyte Kanambe na nzela ya communauté internationale pamba te papa Wayambo papa François alekaki bongo na nzela ya presse na journal ya balma alobaki bosembo nyonso mpenza likolo ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ndenge nini mpenza ye azali kotia makasi avanda kaka na ngwende ya mboka et surtout que boyeba date fatidique oyo ya 19 Hippolyte Kanambe azalaki mayele mingi na be stratégie azali kobanga yango mais kasi asalaki mwa mayele moko ajongaki alobaki makambo ezali koleka na mboka Congo le 19 ezali koyelanga mabe maintenant lokesika nini nakoki kobika akendeki mbangu kokutana na papa Wayambu papa François po te ameka kosunga ye mpo likambo eleka na pete nyonso pe apesaki bagarantie epai ya papa alobi na kosala nyonso makambo oyo eleka na pete mpe nazongisa ngwende na maboko ya bana Congo mpe papa alobaki alors na kosunga yo na makambo oyo me nalingi ogarantir nga mpe alobi ki napesi yo bagarantie nyonso na kotika pouvoir na kimia nyonso zoka nde Hippolyte Kanambe azali kozela kaka date ya le 19 eleka po lobi kuna ndenge tulobaka amena basala abota basuki to abota loma asala kanda oyo ya koki kosala après le 19 Hippolyte Kanambe a changé position na ndenge tulobaka mais zoka nde kanda nyonso emataki likolo na papa François asalaki mosala monene mpona kolekisa ke na kosunga yo mais en revanche tato oyo abalukeli yango bomoni papa alobaki likambo te oyeba te na se na zambala na nga to na se na elamba na nga plan mosusu ezali yango moni azali kosala nyonso kobukabuka na barelation nyonso ya Hippolyte Kanambe surtout na communauté internationale mpona kolakisa Hippolyte Kanambe ke ye azali papa Wayambo mpe akosala nyonso po akwesa politiki ya tato oyo tozali kobenga Hippolyte Kanambe alias mbongolo emataka likolo misile ekei mpenza molai mingi batoni eseko pamba te misili wana ekei trajectoire monene pene na kokweya na mboka Chine mpe Japon mpe lisusu na zonga ya côte ya Amerika na côte ouest ya Amerika zoka nde eningisaki sopo mpenza ya bakonzi ya Amerika et surtout moko ya bakonzi ya Amerika azwambaki bongo na mboka Chine mpona masolo kasi sopo na ye ebamaki tokomeka kokende mpenza na molai zoka nde ya pareko ya Afrique du Sud Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo oyo ezwami bongo na mboka Afrique du Sud Afrique na ngele basalaki mpenza monini to maninifu monene liboso na ambassade ya Belgique pamba te bango bazali moko ya pays européenne bakendaki kotika memo mpe balobaki makambo ya mboka Congo tokoya mpenza na molai apareko lisusu mpo tozali na basango ya apareko Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo oyo ezwami bongo na mboka Belgique mpe mokili mobimba bazali na molulu monene na date ya le 8 elongo na barésistant congolais nyonso oyo bazwami na libanda ya mboka Congo na Europe précisément mokolo ya le 8 avril kotambola mpe bakokende ti na siège ya communauté européenne pour kopesa memo pour la massacre ezali koleka na mboka Congo mpe kodénoncer génocide oyo tozali kobenga génocide oublié tokoya mpenza na molai mpona kotalisa bino nini bazali kolengela tolobaki bapesi lisusu Monsieur Honoré Mbanda raison na manso alobaki pamba te lelo lisusu senko batoma ya senko batomboli mongongo na manso oyo Monsieur Honoré azali koloba bandeko boyeba te na bandeko banso bakendeki na nzela ya dialogue to na accord ya Saint Sylvestre nde bazali kobenga yango malonga bazali te kobenda na eleki pamba te mikolo mileki toyoki na nzela ya bareseaux sociaux secrétaire général ya IDPS auti kobeta porte to kokanga lupango to porte na loma nyonso alobi ya bibi na bosamboli oyo ezali koleka kuna na nsima na yango lisusu tolandaki ntoma ya 5
ye penza alobi liboso na presse alobi mawa pe pasi pona bandeko bazali kobenga élite congolaise nzoka nde élite ezali te élite azali kotala be libumu pe famille na ye pe bandeko na ye wana nyonso ezali kotalisa te maloba oyo Mesonori Ngbanda Nzambe kwa atumba alobaki lelo bandeko na biso oyo tozali kobenga banganga nzambe bango pe balandi maloba ya Mesonori Ngbanda Nzambe ko atumba nzoka nde batata bamama bandeko soki totali lelo Senko akangami obe na nzela oyo ya koluka solution azali koloba makambo ya malamu me akatisi penza nano ligne rouge te po alobela bakongolais bosolo po ti lelo Senko azali kolinga kobenga bakongolais bakenda makambo etali dialogue epai azali koloba elite azali kotala be libumu na ye pe famille na ye epai mosusu azali kobenga peuple aya bakenda na makambo etali dialogue pe azali koloba te na Congo tozali na problème social na baélection nzokande batata babandeko nzokande azali koaflue to azali kokotisa peuple na biso toujours na kati na potopoto likambo ezali epai mosusu me bandeko ya Senko bazali kotala epai mosusu yango biso tozali kosenga bana ya mboka Congo batala esika penza likambo ezali pamba te batia mitema te na classe politique congolaise pour kuna solution ekobima te malunga mazali kuna te yango tozali kosenga bakongoli nyonso barésistant tozala esika moko lokola moto moko po to rejete nyonso oyo bazali kobuba to bazali kokosa bana ya mboka Congo kobengama ya Senko na mikili na Amerika nzokande conseil de sécurité ya ONU abengaki ba ntoma ya Senko po baya koklere lumière na makambo oyo ezali koleka na mboka Congo pamba te bango bazali lokola ba médiateur bazali kosala mosala po bayebisa bango penza nini ezali koleka na kati na mboka Congo nzokande bandeko na nzela ya ndeko na biso Marcel Utembi ozali monseigneur ya lobaki penza na poisa te lelo na kati na mboka Congo mboka ezali lisusu ba institution ezali lisusu vraiment na maboko na bato oyo basengeli bazala wana te c'est-à-dire bato bazali légitime te nzokande banso bavandi wana alobi ba institution nyonso président de la république parlement partout bazali lelo illégal nzokande lisusu tata oyo monseigneur Utembi bakongolais ebele bazali kobanza bazali kozela babi lokola azali kuna lelo akoloba penza makambo ya solo oyo ezali koleka na mboka Congo et surtout makambo ya classe politique congolaise pamba te classe politique congolaise bazali kotala pasi ya peuple te bazali kotala epai mosusu bakongolais batiaki motema pe bazali kozela te baréponse to makambo oyo ndeko na biso ya koloba ekokisama na situation ezali koleka na mboka et surtout ke mboka ezali na maboko ya bapaya mboka ezali na occupation mais nzokande ndeko na biso papa na biso Marcel Utembi na occasion na nyonso ya raté pamba te alobi penza makambo ya bosolo te opasi oyo peuple congolais azali ko subir lelo na mboka Congo na mobembo na ye wana makambo ya ote koloba penza ezalaki penza vraiment mitigé nde na utu koloba bana ya Congo totia na motema mayele na biso ke Congo esiki ekomi ekobima makaka na biso moko peuple congolais lisusu papa wayambo François ezalaki te aya na mboka Congo kasi autei ko anile mobembo na ye mpona koya na mboka Congo mpe alasaki liloba moko oyo penza ezali kopesa pasi pe mwawa alobi penza na koyi kokoma Congo te pamba te Kabila ça ne va pas c'est-à-dire makambo wana nyonso ezali penza kotalisa combien même papa ya yambo amoni ke mboka oyo esi ekoti mobulu pe lelo Senko azali komona te mboka oyo ekoki penza kovanda lisusu na bato oyo bavali konyokola peuple te lelo bandeko bana Congo Joseph Kabila azali rwandais penza avandi kati na mboka na biso kisu mobembo ya Paul Kagame na mboka Vatican toujours boyeba te kobenda ezali politika nambe pe Vatican mais kokende ya Paul Kagame ezali par hasard te d'abord ezalaki mobembo moko penza ezalaki takoma kuna penza na nzela na kuku nyonso mais le 20 mars oyo tukoleka donc lundi na mboka Italia tata oyo tozali kobenga Paul Kagame oyo penza azali
cheval de Troie elongo na eponi Kanambe pe na Museveni akoma kibongo na mboka Roma pona kosolola na papa Wayambo. Bandeko likamusi makasi boyebati Kagame azali grand stratège kokoma kuna yebi pourquoi akendeki mais na sima na moto na eto na bayele na ye akendeki kosala ni pe amemaki nini pe kamusaki biso banso bana Kongo botala bakuta yaki na papa sima na masolo na bango papa asengaki bolimbisi na mpasi to liwa nyonso oyo ezwaki bandeko ya Rwanda génocide oyo ezwaki Rwanda yango papa asengelaki yango bolimbisi mais na sima ya pardon wana batata ma bandeko tolingi toyeba eske Paul Kagame na mboka Rwanda akendeki maboko pamba to akendeki na makambo mosusu oyo mikolo koya tokolinga tososola mpenza voyage ya Paul Kagame toyebi te Paul Kagame na moment nyonso oyo epoti Kanambe gouvernement oyo ya baokipa ekomaka contre mire ye moto abimaka lokola joker po ameka kosala bastratégie mosusu. Papa oyo Paul Kagame ayebi te maloba oyo papa Wayambo alobaki François Wayambo alobaki ezali maloba moko penze ezali koboma lokola ndenge na koteka loba bino ya yembi makambo ebele abaki na kotika bote na leka eboyeba te Kagame pe Vatican bazalaka toujours ya kobendana na makambo bute koleka mais tata oyo Kagame azali mayele mingi pamba te ayebi te azali na bapreuve minene bapreuve matériel oyo azali kotambola yango toujours lokola bapreuve na ye mpona kolakisa ndenge nini katoliko lingomba ya katoliko na makambo tali génocide ya mboka Rwanda bazalaki pe maboko na bango ezali salite mingi na kati ya makambo wana alors mpona ye ekoma mpenza eloko ya kotambola nango mpo atraversaka mpo asalaka misala na ye yango bomoni présence na ye kuna alors mikolo koya bokomona barebondissement ekosalama ebeli. Tolobaki tokokende na molai na makambo tali ne mwana nsemi malgré immunité parlementaire na ye ndenge mikolo mileki na réseaux sociaux pas bati réseaux sociaux comme village na biso nyonso esika tozala kopeshe bainformation babaki na biso papa ne mwana nsemi batiki ye azali bongo abénéficier liberté provisoire nzoka ezali bongo te mikolo mileki na date ya le 9 avocat oyo bazwami mpenza pe na ye zingazinga na ye bamekaki koyebisa na bato na presse pe na libanda ke ne mwana nsemi azali toujours kokupir kuna na nzela ya Selembao na prison ya Makala lokola bongo ndeko na biso basusu bazwami kuna lokola ba Frank Diongo ndenge moko bazalaki pe na ba immunité parlementaire mais batosaki yango te ndenge moko pe lisusu mboka boye batezeli na maboko bapaya basali obelo ndenge moko na ne mwana nsemi babwaki kuna na kati na boloko tozali koloba mboka ezali na maboko bapaya pe mboka ezali na occupation pamba te bazali même kotia kate ke bato oyo bazali penza baparlementaire pe bazali na immunité parlementaire nzoka nde na kati na yango balobi bongo bakangi ye na motif monene ne mwana nsemi balobi asalaki outrage likolo na mokonzi na bango epe azali kopusa bato na kotomboka pe bakangi ye na mandoki oyo esengeli mandoki wana evanobe na maboko ya bambulumbulu kasi bakangaki yango bongo na maboko ya ne mwana nsemi pe na bato na ye. Tolobela su makambo ya nkondo Tshisekedi wa Mulumba oyo nzoto ti lelo evandi na mboka Belgique na kati na frigo mezoka nde monsieur Félix Tshilombo oyo président Antoine azali kotambola partout azali kosala mibembo partout nzoto ya tata na ye evandi na frigo mais ye azali kotambola na baafrique du sud pe partout mpona koluka bokonzi bandeko ezali kopesa mawa pe pasi mikolo mileki communiqué elekaki na bandi boyokaki na nzela ya bafamille biologique ke nzoto ya kondo ekozonga mpenza mboka le 11 mais mikolo miyaki lisusu na banzela toujours ya réseaux sociaux toti koyoka baanile mobembo to kozonga ya kondo Tshisekedi ya Mulumba bandeko ezali kosala pasi pe mawa nani azali na nsima ya makambo oyo nyonso nzoto ya moto monene lokola mese Tshisekedi ya Mulumba boyebi ke biso topesaka mpenza respect mingi na banzoto to na bawei mais eloko nde ezali kosala lelo nzoto ya mese Tshisekedi ya Mulumba bazali mpenza kosala lokola baminimize to banéglige yango bana Congo botala la classe politique congolaise niveau nini ekomi
esikani biso ba congolais tokomi ezali mawa pepasi na niveau ya M. Tshisekedi wa Mulamba bakoki kosala makambo te liboso eloko ya liboso bakoki kowela kokunda nzoto na ye na boboto mpe na bosengo nyonso boyeba te respect ya bamort ezali kaka na Congo te mokili mobimba ezali kozela batala Afrika Europe bayeba ndenge nini bakokunda M. Tshisekedi wa Mulamba me nzokande bacongolais élite congolaise bango bazotala nde esika nini bakozwa baproche mpe babumu na bango mpo lobi bavanda na ngwende ya mboka Congo. Tulobaki tokolobela lisusu tate oyo azwami na mboka Kinshasa na lokuta oyo etondi na moto na ye Léon Nemalemba oyo penza babengaka na ngonga mosusu alias Moli Papa Molière nzokande diaspora etikaki ye nzumbu libanda pamba te na makambo lokuta ayaki na yango mpo asipakola mosoto likolo na missionnaire Mbanda za moko atumba mpona kobebisa komba ya missionnaire Mbanda oyo penza ntango nyonso azali kobunda komba ya Lumumba nini elekaki nzokande Léon Nemalemba oyo penza biso baso toyebi na kombo ya Léon Papa Molière azwaki